kamwa Nzambe mozwi na Nguya nyoso. Nazala na problème ya appendicite donc comment aiguë. Et Nguya na makasi même si na niveau kusala na comment na niveau okwea. Bon, tant na yo kota liloba basali ba yo recommander nga ba bisinga ke yo ba ko pero te se ba pero okufa. Vu que famille na ngabe bando sambe na liloba te baboya rango makasi rien. Ba mebenga na hôpital na côté scanner batali babi donc dans 2 mois soki basali était et parce que okufa. Basali batindinga na kende pas l'homme de Dieu to kutana na ke pas l'homme a ebisinga ka ke na s'agit ya pétrole bouteille mobimba nazonga pa basali ba expliquer ngande na osala nazongi pa basali ba recommander ba ebisinga na mela affaire na tongo pendant 4 jours na mela pendant 4 jours wana donc celle mon na sala na 0 heure biloko moko bimanga donc na comprendre te ya ba carré ya pembe bri dès que pétan e bimi mbamoko pas signos na ndo yoka esili nazongi pa basali na expliquer bango na tongo ba ebisinga benga bandeko no bozonga na hôpital kuna oyoka réponse au docteur op c'est sika boutai tozonga kuna docteur atuna ngo déjà na moni ba peraki yo po na moni so eloko tenga FCT ba pera ngati atuninga yo sambela wapi na ebisi na sambela na liloba ayebisinga continuer na Nzambe no sambela po prophète na bino toyoka ba témoignages ebele ya malamu oyo estamela pa bato continuer na Nzambe wana oasu na maladie te zonga donc famille na ngelekela bango mingi oyo pe na événement na salama ebele balanda ngai marke banda ko finga liloba mais lelo toza déjà mo ndambo na famille na ngai ya ona kumisi Nzambe na oyo wana Nzambe sera ngape na témoignage à travers J na oyo GCL nga nazara penza mutu moko boye fallait ba pere ngai po nazara déranger makasi lokole banda ko kangama mais à l'époque 2015 tant na ke na hôpital ba koti batali talingande batala opération babike faut ba pere nga ba place mibale na bimeli banda na bandi ko lela pelo na ina na vina en tout cas mbeli wana nandi ko lela wana nazadi na kati ya liloba na ke église na koti machange le bimé na bimé lobi na ona tongo na zaki na esengote na sala 4 jours na zara na esengote na bengi bandeko po ba para bazali banda ya mboka ba expliquer nga so komi prêt so je continuer ou expliquer biso to e bandeng to sala wana eza santé na tongo na ngona ena liloba na soli na basali ba expliquer nga ba salisa ji o mela ji mingi mela pena ji mingi. Depuis 2015, on a salisa ji na meliji, jesi na sesi na meliji na ena basali babi continuer ko melaji mingi. Na continuer ko melaji on a ba parents pe kuna ba ozela pona déranger bango po batinda mo frère po basunganga pona maladie a. Ba mona ngape na occuper bango te po nde na komela ko melaji na komi ko sentir na okanga masute. Ngape na bité ngape na osenga na mbongo te na ta na santon ndenge ekendela. Na vanda na kanga masute na komo continuer ce que recette s'agit pour essayer nga opération mi balé ce que ezo bang sanga na bitende na kanga masute na sesa ga jina mela na zo continuer la recette s'agit na mela ti na ko mona kimia pe na kimia na kanga mapete kuna pe baozela ngai po basenga mbongo na senga pe mbongo te ba komi koloba seka kosaki na ezaki lika mususu bakomi ka seka kosaki na ezaki lika mususu ngape na bité teme zaki pona santé na osenga bon pe mbongo wana te pona lia yango na tika pe na vanda en tout cas ti jusque là na mona te o lokolo na ngwe kanga mao nini en tout cas grâce à JP na zwa kimia ti lelo ya ona kumisi Nzambe amen. donc pona mokili ezala ba mamanango lilo pesa na mamanango po ya malamu pe endi mamanango kilité mais tellement Nzambe apesi biso grâce ya ko sela ji ezape na Isaïe 65 verset 8 tozo sela ngo mutazo bebisa ngo pete biso pe batamukilo kwa bangi bebisa Nzambe pe permettre te poser ou te pana yemo amen. Deuxième témoignage d'angeza ya mwana mwasi onazana yona donc pona ngala mwali wazana koka mais tellement ba salio tozana bango na kondimo wana zaka na maîtrise na kimia nde sali ke mwana na batamuri to yeba basali boye mwana akotambola kaka mais ngamo kono atala bena ba makolo ne e bando ko makasi ba genou toke pa l'homme
Donc kobota mwana atanga bota après 4 mois mwana akorasko fandate. Ti toke pa l'homme iboke na matete. To mosela ka ji akogoti mwana parle mwana changer pena mobimba na minchi toza mwana za sima excès de ji atamboli azokoma pe koloba kolomamnyaso lo geste ali pena mine kati za mwana wana kumisa na Nzambe. Amen. Na kumisa monene Nzambe salinga. Ezalaki na niveau ya musala ndeto ande rosala. En tout cas moi bamika kata novembre ezalaki makasi. Et n'a risqué vraiment makasi au sala vraiment musala bon chantier tondo ça les aki à niveau moko ba risque vraiment ya makasi vraiment les aki vont ya mabe et tourner à niveau fait tout ça sentir na côté na kati pour na bimisa planche et au betanga na niveau à lokolo na l'élève vraiment makasi na temps na bengi moi na benga ba sali na zuli pamboli po parce na yoka kinga mo na sali moi examen de conscience na mando ilanga na no mona oeza vraiment alika mususu na niveau andako na kutana na mama na si tala vamba difficulté na kutana na musala abaki moi ba problème eza vraiment bientôt le kosola na basali makulezo lokolo mbongo e ko matina ba niveau et za ne lo mo ebimenga na lokolo na ndako biso tu na bandi autonomo na za na ra bibon ngala mona ko bon na tseba ki sa mondele bon ngala ba no trouver un normal na remet vana boîte moi makasi bon moi na bakondima tozala nango ya des fois na ki mava sola na basali makasi na baite na kena sola na bango po oezali ka mususu kokoma na sola na mosali bon bandenga pika makamuga ya musala na sola na yepe na talisika ayebisinga moyen soko eza sokoza na ji oluka omeka pe ko appliquer nanga na mona ki eza na nga maranzo ande zaki dika mususu pona na va ko boîte makasi mise et application ya ji na salika 2 fois na lokolo ya ki boîte et boîte sauté na remonta la normal ya na kommission na Nzambe. Amen. Donc na ngazaka na zemi agenda ko bota abota na césarienne ko bota na césarienne pota na donc compliqué kaye donc c'est ka et c'est que ba bande l'opération 2 fois ba bande l'opération 2 fois donc bana bota asala gazité alia kate étant échangé ba ko tena chambre ba kota kate azala ka yemoko ba tena chambre ba kota kate ka yemoko donc pas azala ki pota na et pola qui est so qui a bougé ma fille na pola donc sur le bembe so ka ndeko na auto pousse na pembeni te donc alia kate gazité étant échangé azala déjà bembe mais grâce à J faut ban l'opération na 12 heures na ka za basali baye pas azala ki l'hôpital la munene ga na otanga komote baye ko tsaki ba tali bo c'est le J à pétrole. Mais na tango pe zala ba serango J ezala moi passe mais Nzambe ko sala grâce que ne comment zaki na kata chambre na bazala ki na J pe de pétrole belé ba sunga ki deko ba pesi leki na ndambo wa J kaka mela ki ndambo leki ya ko le kalibubu makasi donc ki ba salité ko bimaye mutazaki à la godi à faveur ya J aya ko lamuka les jours on peut à 5 à ko senga bloc rolia à salle na gaz ti lelo azan vie opération ba docteur ba no za na 12 heures il fallait ba bande l'opération na ye mais ndeka melange kotaki ba docteur ba yaka bete pota e kauka azwa kimia ti lelo azan vie ba fine no bimaye donc c'est le repolance ici là ba comment on a bembe donc grâce à gel iloba dans le prophète du Conde ceux qui l'obaté donc dans le jio prophète ya libiso mais lek na ngasi ba kunda histoire ici là ba ba mais la ji botika ji uti likolo pa ya tata ngape na okumisa Nzambe na wasaleli nga à travers ji na kati ya libumu na ngai batiaka nga bilo moya mystique so douleur bandi ko sala nga ere na oke na hôpital maladie zomona na te okote échographie docteur azomona eloko te mais nga naza na douleur makasi nazongaki na yaki kolele pa basali bayebisi nga balobi kota na kika ji ya pétrole mais la ji ya pétrole Nzambe na biso a osala na tosaki pe o basali balobai na ngai na melaka ji ya pétrole na melaka ji ya pétrole tie kokoma na moma moko na nzela ji malade ekomonana après na sima nango na koleka na intervention na zwi kimia à travers ji ya pétrole ameli bota ngape preuve na nga na kolakisa pona bébé o bomonio bébé oyo il fallait maman na ko témoigner mais le quoi ça bébé asa na pota moye aya o témoigner zate bébé oyo pasa robote sali maman na ye tokei na mandina tokei na mandina mona kaka 2 cm maman passe makasi 2 cm bakene na salle accouchement bake batali bébé oyo asumbi na libumu pe akufi babengi biso babindenge za to transfert bino
toyo benga basali basali ja pétrole ngapi na ja pétrole abi ale pesa mama boso mususu bopako na PCJ tant meliji tomonika après 5 minutes mwana komo bouger mwana komo ningana na zusu jiango na pakole so mwana komo bouger mwana komo ningana mais mama donc moi ezala kati toyo koma tina tongo docteur albite ndenge zabo il faut to intervenir noki parce que mwana sa côté na souffrance soit to ça la maman entre maman to mwana Nzambe bayeko kota na epe ta ba koti na mama bayeko pesa anesthésie batia anesthésie zui mama te bazo pasola mama donc azo ganga azo lela bayeko bimisa mwana munene mwana 4 kg après babandi ko tonga mama azo ganga kaka azo lela ti mama pe bayeko sisa bayeko bimisa na salle d'ope abandi ko tuna mwana ngabite mwana za na ye mwana za bien yana yo kumisa Nzambe na o asali pona mwana oyo ye mwana ngoye Ameli Botanjili seti. Na opesa témoignage esengote ya mawa melele komi esengo pona ngai. Nazake komba. O babengi ekomba ya bavantiri te bana ya libala na bota te. Na epeta gunde bazoka zemi o bokata mo so ipu. Ngana yebi yango te. Na vanda kaka. Frère quand on la kai pas frère ngweza nini on a botarate siko importance na ngai avant na libala ezate frère alendi sanga kaka o tete la kaka Nzambe rosala bato ebele kutu ba obika na liloba na travers agi bongo pourquoi pas yonga na bi on na mo lokwa to msu Nzambe atiki ngai frère alendi sanga bato mokili so basimbi ko seka ngai na koma ko banga ko vana pemela bato ba bota po ba ochola nga kaka e koma ka so na vandi kisita ekomba azorazemite ko loba na vanda kaka natela ka l'homme de Dieu e ko mama oboye grande sœur na nga mobali na yo lakisa nga hôpital mo bisinga bikende kuna pesa rapenda solution tom suna 2 mois bien 3 mois au juillet bandeko na cha frère mulunge kutazo boya nga biso ke oboye semenga na kenanga pa biso yo tikala amonika moyete abimisa mbongo to kende hôpital wana to avant de comme à l'hôpital wana avant que dans docteur force na $50 couple $100 mam papa na bana frère abi bon magali ba dépense bo nga abi to ko sala kaka to kende hôpital wana to kenda docteur atala biso abenda biso asese ba examen makam nyoso bisinga bisa ba bokende traitement ya suka bozo ya pesi bino kaka 2 mois ngayeza kakutele kaka te 2 mois kaka ozoazem mutema nanga penze kiti na bina zo zoazem na vanda 2 mois 4 mois 3 zemi yango ya kate na bia ekomboko penza ya ngoyo bande ko na vandi ndoko mika ko bare to vanda ka nanu total nanu yebe kuna esinga bita kenda kaka banini bato bazo na hôpital wanda ba pesa ba témoignage nga kutu 2 mois belé 1 mois kaka mwana yeyo 1 mois kanga bi na tika na vanda na ke pas prophète na la kisi l'homme de Dieu na bi l'homme de Dieu ba pesa nga kuna ba bi ke bo l'homme de Dieu bi singa bi ser na biza na kimia mélange na zo raisonner ka bato ko finga ba finga ba chola nga ya ko chola lokome ko kana pasi na bi so simbika temba loyo na ke na ngai jikaka na stopi na vandi na ngana koma ka misabo lingo ji bikaka ji ya pétrole na kokoti na sala ngo mélange ya komela libota mukona koma na zemi mokile ningana na komi na zemi na 2016 na banti zemi betanga ya maladi na bela ngana binzambe bongo siko soki zemi ngona komi ko bela boende na oke na hôpital eza zemi te eza be version na kimi mbari pas prophète bi l'homme de Dieu ba l'homme ya bi okoboto ko simba bana ba okola nabi amen pena bi papa amen abi kende chanter hôpital ko hôpital minene balandelo na oke kingasa na suka ba ko mona zemi na bandi zemba mu kilika ba oke ka zembe bandi batu bayana ndako abi tozo ndima teke ser magala zemi batu bayepe ko tala tumsu abi sia akosa kalia mobali nembongo akosa bongo ye mo après 6 mois azema ngoye limo na ngoye bovanda ka bomona bato koma kolobaka bongo mona vana na frère mona si frère bi tani bato ba loba bien salelo te yo tela ka l'homme de Dieu na jiozo mela Nzambe osala Nzambe pe ko sala ngape Nzambe pe koli na yo ko bota mwana ngope alamuki te mwana ngoko bimisa bisena mokili mwana akufi yeyo mwana ngo resusu ko kufa
na boti banda 11h juste ti 12h30 mwana ala mukinga te babeti batonga banini ngala bie ekomba ngo penza yango nzabe baseka kinga na ekomba la boti su morne yawe ko eksanga sonite apis pe na nzabe na mama o na ka su sonite soni leza ya yo moko na ji Nzambe yako sala na vandi no hôpital ba vandi docteur wana monaka lokwe zaki l'homme nous côté na kacha docteur wana bisinga bi madame kapinga zala kimia to landela mwana ba vandi na monaka 12h30 mwana leli na bizambe la pesi ni n'est pas l'homme de Dieu pour à travers ajinga e komba la zui mwana à travers aji ngai na boti bana mibale bana ngo bango ye yo bando ya l'homme de Dieu pour na baki na de loko na pesa l'homme de Dieu te sina pesi Nzambe merci à travers aji ya pétrole na ji ya kokoti ngana simbi bano mibale na koma ko benga bango ba référence o baza ba référence na ngai à travers aji libota ato bota kate comment na pasi tata mokile choli yo na pesi Nzambe merci na kumsina Nzambe o ya pesa nga pona mwana o agasa loba à travers PJ mwana zaki mwana moko na moni passe kokanga mala mukolo mo 2 fois 3 fois na nyoka mi mwana ba fièvre leki na biti na ke na matete na sesa ji na kesi za ji na mwana oyo na maboko na saisi ji na ko tia mwana ji na munoko mwana kangami na nazo bunda ne kana matete prophète na ete ti mwana zo mo prophète akoti na landi prophète la bazong singa na landi su na koti ta na koti prophète atali mwana ebisinga ser mwana zo kende ngape moi les êtes bon moi na sa combien ma case ti moko lobi na na bikeno hôpital na bisi prophète na mbongo te abi na lobi na yo kende na ye na bina na mbongo te gange nga su defa kende na ye aye ko zo mbongo mo apesi mbongo na matete ba memi mwana to bimi na mwana to kende peut-être ba yambi biso na mwana ba nji ko traiter mwana ba tu batonga eloko te ba sala bo eloko te ti ko fanza mwana ba tie jina mai ba sokoli mwana bassin ko so ba sokoli ba la tie eloko te ba manse jina to mobimba mwana za makasi akomi ko bouger kota likolo na se azo bouger te ti abandi ko bouger njoto mobimba yango na okumisa mwana na Nzambe banda mbongo prophète kota na njota mwana oji amela ko maze mwana kanga malisu te yango na okumisa Nzambe amen. Deuxième témoignage na ezali libumu nanga nyonso ezalaki na maladi ya bakiste na kati nayebaki pe te me kotambola nanga fona tafuna ka bajoie nyonso posa kosanza kolela basali me bazo expliquer eloko te passe na moni na zoli tafuna ka bajoka kobela kokwea maladi nyonso ti epesa maeke na ke hôpital basa l'opération na ke hôpital pe nayeba ite bakosanga kaka na ke me ko toucher ndoto mbimba eloko te ti moko dona ko mona babenga pa docteur bagamo babiba basala babimisa mabona nzoto nanga me nzoto na seza noir pena bagebeba na ba pe lote na yeba te nzoka te opération donc ba jina ya ko mela e batela pena maladi ti na kati ti baso opération maloti libumeza ya opola me na so kimia na kufate jina kati sela nga kumisa mona na Nzambe amen. Voilà des témoignages ont témoigné mais ezaka juste une synthèse non ça eza po ya ba passa na ngali boso et na zema ma passa na en tout cas na se baza a bazobeta zekan ba passa boya bana na ba déranger nga makati na bandoko landa kilo na quartier de kuna ba yeba te ke na za ba mapasa na ko yeba ka ba mapasa bango mo kutu bazobeta na 8e mois na ngai ya zemi et femme sage moi oh abengi muninga msuku na so mona nde atela mataka déjà kilo bandaka bazoyeba te batali oh yaka na babengi muninga bakomi tukwa na so mona nde ba mapasa batininga pa docteur atali basali faut que échographie na ke échographie dans la ke batali ke oza mapasa ngo bazolakisa sexe bon na ce qui déranger soki na vandi libumu pasi non nde siko ba recommander nga pa prophète wana bandi liloba sika na 2010 tant na ye na bana ona ke kuna ni ezo déranger na kota na 10e mois babi fo basaloka césarien libumu mo été makodo ko ndiye ba bima nazo comprendre te nga ezani na kebo on échographie bano mai ezamukie donc bande ko déranger ndo ka passe ngabi Nzambe o bana na ko bimisa bo pe na ko bimisa bo te comment ko kende pas l'homme de Dieu ba recommander nga ji na meli tita na ke bana o pe ba boteme na césarienne et lequel on a kimia naye kumsa munena Nzambe o asali kati nanga travers liloba na Nzambe bande ko zaki na 2018 na leka na opération mo boye malgré nkola sunga nga leka na kimia
2 ans passés, na 2020, oh, bandeko, na bando bela na février. En tout cas, famille, tout ça ma casse babi. Ah, peut-être opération ba sala ki yango muteza sala bongo. Bandeko to zongi na hôpital général na niveau matali na Kinkanda. To docteur a sengi to sala échographie. Ba sali première échographie bandeko. Eloko ezate deuxième pe ndenge moko na bandi komilela ngana mituni Nzambe nini yango malgré na ndimelo ba depuis bo mwana nkolo kotika ngate na ibike batungisa njoto kasi molimo te bandeko like ezala kaka na liloba après na yeko ya na Kishasa na écoute na l'homme a le biko bangate mais la ji ya pétrole nkolo na bisa ko sala l'homme de Dieu atinga na hôpital moko ya munene awa na Kishasa na kego sasa échographie bandeko mukumba ezakati na ngai mais ba docteur ba mona ki yango te échographie misato yango na bandeko e kamusi même ni bota na ngai famille na nga babano tete mena loba mais nkolo sali kati na nga na bisa ko bango ko bangate ofinga ki loba mais boye ba ke loba eza Nzambe ngana kotika kali loba ta mukolo moko te lero nde tolo boye bika musikati na donc Nzambe apesi nga libonja oyo nga moko na ndimbangi te na vila nga babenga nga ekomba na kobota te mais lelo travers J nkola sali kati na nga J ya pétrole nazomema mukumba kozonga na matali na bebe na maboko nazola konima amen libota amen bandimi na Nzambe. En tout cas, ndeko na bino nazana fierness ngotana mwana ndale kinga mulai bandeko na ekumisa monena Nzambe wa salenga à travers J ngai ndeko na bino tant frère azalaki sur place na bani mokumba e banjo bima ya 3 semaines na kema tete pas à l'homme de Dieu aibisinga landa J kolo na biso au sala bandeko mokumba banda bima ya 3 semaines na bandi ko mélanger mokumba kangami ceux qui na discuter ka na frère na senye ceux qui na frère na discuter te makile kangami yango na ekumisa monena Nzambe na boyaki ba tiraima na frère na ndaku na melaki ji wana kaka tina yaki ko botelenge na nga yeyo to telemi na kati na liloba mobeti seke munene na kati na liloba amen libota apena ekumisa Nzambe wa senga travers bande olanga na ume pakasa nzemo na uteko mema zemela mema ki seti mona kokiseki zemona na yokufa na kati ya libumu na mona pasi bina nyo kwa maiki to nyo kama na kupuse pemba ba seba singa nini na sasa jia peto na mela sasa jia peto na mela sasa jia peto na meli mnamelika busho mona mela ki mona na yeko bima to mona yeko bima ayo tika mkomuni musingana mkuluni mtole kanga mela kati ya libumu nanga tanga kanga libumu yo kati mulanga sa tino mona yeko bima na yo zwa kimia les témoignages yo sa koko mona yeko tika na kati ya libumu beteki mona 15 jours na kati ya libumu nanga tanga ko mela ka jia peto likoko na yeko bima tanga melika jia peto mona oyo yeko bika pa abote mi normal kumsa Nzambe amen libota vraiment nazalaka fière ya otatu la munene Nzambe na o Nzambe asalelinga depuis na kota liloba avant na yamba liloba na belaka pendant 6 ans bande ko passe lolenge na lolenge malade ya lolenge na lolenge na sasa ba échographie ezana ndako na salisa ba radio ezana ndako banda Brazzaville na yamba liloba kino matadi kende zonga mobala lembi totambola tangu na yambi liloba basali ba yebisinga mama melaji ya petrol na ya koko ngasi ko na yebaki jiwana te na bandiko mela jiwana jitangu na bandiko mela biloko na bimisa ya lolenge na lolenge ngako babenganga na zana sida babenganga na maladi nyonso ya mokili basekanga na yebeki pete ke na koko bota lisusu mais à travers komela jiwana ya petrol na belaki liboso lekisanga biloko nyonso ya salite na nyo kamunene na zakena ngona libumu wana na kwaki ko yamba mukumba te maintenant surtout après 2 mois basali balobi mama kendo sasa ba examen na kena hôpital na sasa ba examen munga nga yebisinga mama ozana zemi nga ngana komi na 40 na zo suzemi nana zemi te baba ndiko sek na zonge pa basali nini ka epana nga basali baba ndiko sekanga mama landa kaka ji na lipamboli nkolo akosala baye ko sala selanga lisusu ji ya kokoti na bando komela su ya kokoti bandeko na batininga na l'hôpital na ke pa ba minganga basage femme ba yebisinga mama ata ozolia ndunda ata ozolia ngombe
ata ozolia madeso ata ozolia ngombe mais tous les jours liaka ndunda wana kotia yango musuni na kati te tiaka tomate na mwa ulia moke liaka ka yango ekosala yo bien eopesa yo bavitamine ebele na nzoto nasutuka boye zemeko monene naye kozwa pasi ya kobota nake pa basali bayebisinga mama kende na hôpital okobota na 11h nakende mpe na hôpital nabotaki na 11h mais ntango nakokisaki zemi ya 7 mois nake kozwa lipamboli na église basali bayebisinga mama okobota mwana mobali okopesa ye kombo Samuel. Donc Samuel yeyo akokisi 13 ans nakati na liloba mobeti maboko 100%. Amen libota. Ngai pe na kumisa munene na Nzambe o azosala kati ya libota na nga à travers J. Litatoli ya liboso eza pona mwana nga jeune fille na nga oyo. Tango apasaki premier CO azako tanga anga lobi te il faut na tinde na internat. Plus na tinda gen internat kuna agenda okuta na bitumba mwana kominga liboma komo bela mutu. Tango ba yeko benga nga ba masero wana entouré tungisaki molimo na nga makasi. Le même jour ba benga ngai na ke pa mu na ye pa ba sali ba yebi kende pa mutu na Nzambe o sa peji. Tango na ke pa mutu na Nzambe na yebisi yebisi nga ndenge bitumba zalaki yebisi nga sasa jus ya pétrole bongo kende o melisa ye o pakola ye musota na misu. Ndenge na kenda pe na saisa ki jina komaka type sur lele mwana zalaki na kuti penda mwana moye zate na sali ndenge na mutu na Nzambe bisinga ji na tika ki ye dozongi boye donc azaki muke il faut ça rechute muke il faut ça rechute kaka nazako kende chaque mois il faut na kenda kuna na ji tangu asisi anenga bite akotanga susu kuna te na longola ke kuna na ene Kishasa tangu na ene Kishasa na zo se pa mutu na Nzambe ayebisinga il faut ça kaka amelaka jus ya pétrole kona biso kosala tata na bango lokola za monga kaza médecin ye alingaki kaka to kende pa ya ba neuropsychiatre to komaki kuna pe batalaki yo batindi biso to sala EEG takuke kuna basali EEG bamoni ke ba nere ezalaki yelingamaki bakomi bakisi wana bandi komela bakisi mais soka meli bakisi yango mususu mwa be mususu ya kwei kaka boye ngabi te na zo se pa mutu anza to bisalisa kaka jus ya pétrole nazako sa jus ya pétrole azomela mususu to tena miso azopakola tout ça ti aye kozwa kimia après tozongi susu na pa mutu Nzambe lobi te siko ndenge sali boye bokende na centre de recherche na biso na Matete no to komaki kuna pe bapesaki yo kisi bakoko pesa en tout cas mwana azwa kimia iyo nazana edo batu musu bandimaki te ke mwana kozonga bo nazaki na problème ya kobota bandeko na nga na tambo na bopito ba docteur mi bazoyebisa ngai vraiment matrice na nga eza ya kotala likolo. Bon, na tambo ko na bebisa mbongo mingi na monema mweso ko se ezate. E comment na tambo ma na beleki makasi na kesi pa docteur ayebisinga dezo ozana miom wana ma eza munene fa bo opérer yo. Na lele makasi na bisi Nzambe na kosuka wa mbongo pe tenite space kaka. Ngabi Nzambe sunga ngai. Et quand arrivé na kepa l'homme de Dieu ayebisinga maman nde eza boye ko mitungisa mate miom wana eza bana misatu. Na yebisi l'homme de Dieu papa na kokaba misatu te baya ta moko ne biso bandeko na ngai l'homme de Dieu singa bi zwa sala kaka ji ya pétrole Nzamba ko sala bandeko na ngai na ye na ndako na sel ji na meli ji bandeko na kino hôpital pour makamba miom docteur singa yo makamba miom ba biso ko opérer ti siko ndeni kende kuna batala ba ki otala ba bisinga oza nzemi ya 4 mois ne biso miom ebonga mizemi à travers ji et ko leka na ko bota mwana nanga ya liboso bandeko na boti na 3 ans bana misatu na boti 2010 2011 2012 bango yeyo moko ye wana kuna konde ye wana na boti 3 ans bana misatu mokile komi ko kambe komi ko tunanga yango yo lala kandenge nini boye bana misatu bo donc na kumisi Nzambe o aselinga pona ji amen depuis 2001. Et là, le locomoko et apparaîtra qui ngai à la Mukongo, na un internat na province Bandundu, na ville Bandundu. To avato là, dès qu'à interne basola, to vandi vers 20h comme à 21h, na ina la bonne que le locomoko et swinga awa. Ko soit et swinga la Mukongo. Et bimisi mai moboy, mai wana na kimimba ngulobi na esi baninga langa na esi pe ma directrice que non ngai funa ko se examen eloko omwana tobolango ezate ezovimba na ke na hôpital ba bendi ba tie seringue ba bendi mai ba tie na nini ba na microscope ba moni ke za maladie te eloko ale silate e bima repanzala nzoto mobimba te zonga wana après 6 jours so toboliango ekei
Après, dans chaque mois, il bimaka. C'est le qui si moi me souffre bima. Tala de 2020, né à travers J à pétrole. Na ya kokoti. Na tia na masse bongo tango midi pourquoi. En tout cas, elo kwane ya kalisusu te e kenda. Na kumisi mune ya Nzambe liloba o esaeli ngai. Amen libota. Nazalaka na malade na libumu. Malade wana compliqué nga ekosa ata ba 6 ans. Nazalaki na miomi mibale bande ko déranger. Na ke ba l'homme de Dieu avant coup na kena na hôpital. Ba salinga ko ba fi ba moni ke nazala ba miomi mibale faut ba traiter faut faire la opération. Na comme pas l'homme de Dieu ne nazalaki pena passe malade l'homme de Dieu atalinga seki. Abi kola zoyo ke lo mawa. Na azoyo ke lo mawa. Na munayo ozana ba miomte eza bala mibale mama pasa mwasi na mbale bokende hôpital munene po diaba ko landa bino a compliqué to komi na hôpital bato basala nga examen wana miom tant ba moninga bi oyo sana ba opérer yo amina yeko bota bande ko zaki fête to komi na hôpital bala ningai na yeko bota bala mibale o mama pasa ndenge l'homme de lobaki akokisima ka on opesa merci na ji na grâce à ji miom wana nde changeaki e komi bala mibale yango na okumisa Nzambe ngabe na otemane monene yawe asalelinga à travers J ezalaki na Brazzaville nasalaki accident camion ebetaka tono nazalaka na mwana na zemi mwana nazalaka na 3 ans mwana wana bimala ya babuka abima sain sauf mais ngai nazwa choc loboko eza na défaut tikala ya otengama misise katana loboko ebukana ntango bamemi biso na hôpital esika tokitaki ezalaki na ser moko abimaki wana amonaki nga mpe azwaki mwana bakotaki biso na mbilasi hôpital banda nasalaki accident de 15 heures tu 21 heures donc ozoenseigné mpe ya makila ezobima bazoyamba biso te nazwi liputa nalataki na kangi esika nabukanaki na ndenge misise ekatanaki na loboko libota na vandi basali baye koya bapesi lipambo libalobi ezalaki kufa eza 2 biloko ubie bakata loboko ubie okufa mais kobima nabimaki hôpital en tout cas komplikaki pota wana ebandaki kosala mpe malamu te libota nakendaki nasalisi ji na bandi kotya na loboko soki otye ji na loboko libota omona mpenza pota ndenge ezobimisa bapi donc moyen te nga mpe na continue kaka ji naye kobima naye kozonga hôpital balongoli plaque loboko etikali kaka ya kotengama balobi loboko soki esimbi te tookata bien totya mabende nga na bandi kolela nga alobi nga na kokondima boye te na zemi batya susu mabende na loboko bie bakata loboko misapi ezalaki kosala suma te etikalaka kaka boye ya kotelema libota nalelaka kaka lipamboli ji lelo loboko kutu emisilaki traitement te barefule biso loboko esali mouvement à travers ji ngai nakomi kosala misala kosukola bilamba yango na kokumisa monene oje esalelinga amen libota